IHP Media. Tribulation, tu as enlèvement de l'église, tu as un jugement dernier. Mais bilo comme baléwana à part enlèvement de l'église et que ça m'a sauf qui église est nettoyée. Et après qu'il soit nettoyé, la Bible lobby, le diable a relâché pendant 1000 ans. Il y a remarqué que Salomon faut abattre 1000 femmes et cela annonce il y a millénium dans règne il y a Christ. Oh a que le corénien 1000 ans à moi sinaye au la nuit de noces pour que Antika Kibiso va fiancé à quoi cause abisso. Après l'enlèvement de l'église, ne Satan a pour quitter maintenant et comme a pour somba et l'eau dans la boutique, ne tozo kamindele va sur la poto pour ça la beau voyage faut pas bêta au vaccin, faut pas savoir mais éco simbaté parce que toi on attend au église c'est ça dans ma belle. Mais pendant que l'église est là, mon bal azo continue qu'on fait pour l'église. Azo battre là-bas nanaye, na zo bisa chrétien on ceci cause ali. Mon peuple ça va passer. Jésus-Christ est vivant. À qu'on permette que foi na yo et yeba pour quitter na souka parce que abattre la cartouche ba oyaye. IHP Media. Sacrifice. Azolu kandenga sacrifié pour un renouvellement ya puissance ya bokonzi ya monde à ténèbres parce que comme tango na zoyoka et battu belé bazo parler du sol likambo ya marque de la bête. Marque de la bête est déjà na ba symbole oyo et ça déjà pour travailler. Maintenant de comment officialiser pendant que l'église est sur la terre, marque de la bête bien aimé et koyeba kobima na motono sauter. Atamindele ba sali ba vaccin wana bien aimé et que ça a un impact sur les enfants de Dieu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour à tous les spectateurs, Nyoso, Oyo, Boulanda Kabiso, na IHP Media, chaîne Oyo Enemela Kabiso, message de la part de Dieu. Na pamboli bino na kombo Yesu Masia bisika tozali et na lingi ya mboto pesa message oyo biso na liboso na bino na etando oyo alinga kito sambela pona kozala reconnaissant na muta pesi biso pema osambeli bisika tozwami nzambe ya miracle kombo na yokumisama yo oyo jeraka tant pe okomisaka biso na moment ya délivrance pour te témoigner aux ensemble to kabita ngwe pa na yo etana du tout-puissant ba inos ba kolanda biso na bandaku na babiro na misala bisika bokese nzambe tika molimo na yo akamba biso poto sosolama oyo kolobela biso bilolobi c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part na lingi na kamba na molimo no po peuple ba yo kayo na kombo na Yesu Masia de to bondeli amen bien-aimé na bitozali ebele et émission na biso oyo memelaka biso lumière ya otoyeba kité en fait que tous voient connaissance l'olenge Daniel azoy un message parce que n'est pas ange Gabriel que je t'ai envoyé pour ouvrir ton intelligence et tous on dit marqué message oyo et comme la biso intelligence pour te découvrir ma bomba mais na kolinga toyeba kotanga verset na biso na Ésaïe 61 le premier verset. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Bien-aimés, message autozo memelabino de la part du Seigneur et salut message moko que l'Éternel a pesibiso pour peuple naïe to comprendre que azali tata malam oyo azo yo kabiso pendant tout ça ko se lamenter et voilà la raison que le Seigneur a pesingai Ésaïe 61 pour to sala nango partage bisika tozali tangu na bandaki ko sambela nsambazo pesanga message ya mboka na biso Congo lobi na ngai ezali makambo eza préparé na monde ya ténèbres yango molimo na nzambe apesi biso message oyo na mukanda na Ésaïe 61 alobi molimo na ye eza kati na biso nzambe atindinga pona annoncer bonne nouvelle pene me bonne nouvelle na koyebisa yo nzambe aza na bomoi. L'Éternel a salaki mokulu apesi biso nyonso te ba ko gérer yango par rapport ya lisungi ya molimo santo
Parce que la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Yango tango nzamba pesinga message oyo esengela ki na yeba ko fandisama na kati ya livre ya Esaïe. Bien-aimé, Congo ezali mboka oyo ezo kima mbangu pour l'accomplissement ya bilaka o nzamba lobaki. Il y a des prophéties oyo nzamba zoloba na basali na ye ebele. Congo ekomi na tango oyo nzambe ayeba ko consoler motema ya peuple congolais. Yango na zoloba na congolais ne swalingaka mboka na ye bisika tozali na ba église na bandako bien-aimé tolata saki lokola peuple oyo ya ba hébreu bakutamaki na mboka bapaya. Mais tango santa sekoya ki baboma ba juif nyonso balata ki saki ba jonaki, ils ont prié pour chercher la face de Dieu. Mais c'est le moment que le peuple congolais a la distraction. Yango nzamba ebisinga na bisayo que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Atundinga pona yebisayo ke ngonga ekoki. Tango ekoki que peuple congolais ozwa fanfare trompette obeta pour se réjouir na bolamu ya nzambe oya tsana mboka na biso. Yango Esaïe zoloba atundinga pona proclamer une année de grâce. Mais à chaque moment, Zambé alingaka kolobela peuple naye pour que alongola biso na kati ya ignorance. Na bi que peuple congolais osa déterminé ya ko porter victoire na mboka na yo. Olingi teke ozala manipuler lokola esclave ko botala banele ki. Yango Zamba komi ko rappeler conscience ya peuple parce que la Bible dit ceci, réveille-toi toi qui dors car la malédiction te surprendra. Avant que malédiction ait surprendre le Congo na bisoté, yango Zambé a pesi biso message oyo parce que mo Satan travailler ba congolais tozola la tozo na kati ya distraction o leto ba koluka au secours divine biso to continue na kati ya distraction yango nkolo azolo bana mukana na Esaïe 61 molimo na yeza kati na biso atindi biso poto yeba komema consolation na mitema o eza ko bukana bien na yebi ke moment o tozo traverser ezali moment compliqué. Le diable a dit que ça déjà ba auteur il y a sacrifice azolu kandenga sacrifier pour un renouvellement il y a puissance il y a beaucoup de monde en ténèbres parce que comme tango na zoyoka et batebele bazo parler biso likambo ya marque de la bête. Marque de la bête est déjà na ba symbole oyo est déjà pour travailler. Maintenant de comment officialiser pendant que l'église est sur la terre, marque de la bête bien-aimé et ko ba ko bima na motonyo sauter. Atamindele ba sali ba vaccin wana bien-aimé et kozala na impact sur les enfants de Dieu parce que l'église est na mabele. Marque de la bête et kozwa ampleur après l'enlèvement de l'église. Nazoye bisabiso que l'Éternel est vivant. Azasima makomi pour akokisango Nzambe akenda kaliboso makomité. La Bible dit il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un Nzamba lobaki l'église azako intercéder azol le pas Nzambe pendant que moi na yazali jamais le diable akoki ko envahir peuple nyonso na marque de la bête. Yango na zolo banande kono so zolanda biso tika ko se paniquer na distraction parce que tant ba distraction singela ki eya bato ba ko perdre ezak bato oyo ba ko ba ko zwa couronne te. L'apôtre Paul a parlé de likambo ya Cooks. Alors bi Cooks tozo sala ezalo ko la batu bazana stade mais objectif na bango ba rapporter kaka victoire. Yango azolo bana biso lisusu moto ako persévérer kino na suka ndako zwa couronne. Et bien aimé na ko bisayo quand l'Éternel a sorti dans le prophète Esaïe pour que ayebi sa peuple naye a comprendre que peuple bazala ki na kati garement mingi ba bumse kondima parce qu'il y avait des choses et bandaki ko se répéter cela que batu et belé ba se détacher na foi na bango bandima ki susute que gloire ya Nzambe ko kikoya mais lorsque l'Éternel a moni le lenge peuple zala ki na mutema ko zoka atindi Esaïe abikende ko yebi sa peuple na ngai ngonga ekoki na lingina pesa kimia na mitema oyo eza kozoka yango Nzamba ebisinga na bisayo bisika nyonso zali tika ko s'ajouter tika ko se paniquer parce que l'Éternel oyo akela Congo akela mokili mobimba oyo sala ke biso tozala ba oyo ye beneme apesa ki pria motuya sur la croix pour que akangola biso beneme oza utile na miso Nzambe. Et l'autre chose, ça la biso passi, tous allez qu'on se sous-estimer, batubele baso comprendre que le temps de la grâce est là. Nzambe alobina biso et l'autre mon côté la kamoenge beniso qui a pessin zelate. Mais tel que mokila molili ba se réunir, ba lobi que bani ba détruire race noire, ba détruire croyance ya ba chrétien, beneme ko simbate. Na yebi marque de la bête et ko fande pas motonoso après l'enlèvement de l'église parce que tu as une grande tribulation, tu as un enlèvement de l'église, tu as un jugement dernier. Mais bilo comme balewana à part enlèvement de l'église et que salama soki église nettoyée.
Et après l'église, ce qui est nettoyé, de Bible lobby, le diable va relâcher pendant 1000 ans. Il y a encore remarqué que Salomon faut abattre 1000 femmes et cela annonce il y a millénium donc règne il y a Christ o ya que ne corrigner 1000 ans mois naie au la nuit de noces pour que atika kibiso ba fiancé à quoi cause biso après l'enlèvement de l'église ne Satan a kokita maintenant et ko comme apo somba et l'autre na boutique ne tozo kamindele bazolo bana poto pour sala bo voyager faut ba beta yo vaccin faut ba saber mais eko simbate parce que toi on attend au église ça na mabele et pendant que l'église est là mon bal azo continue ko veiller pour l'église azo battre là-bas na ye na zo bisa chrétien no ceci kozali mon peuple ningi saute ça va passer Jésus-Christ est vivant à ko permettre que foi na yo et yeba ko quitter na souka parce que abattre la katouche ba oyaye na zo comprendre que Jacob a ko travailler 14 ans par là-bas a ko travailler pour na salut à deux peuples a ko travailler pour na Israël a ko travailler pour na nation qui est l'église tel que Jacob a travaillé qui na souka nango là-bas faut payer ses salaires mais salaire n'est que là-bas brebis ba ko na ba tâche or ba tâche wana c'est ça la marque du Saint-Esprit le sceau du Saint-Esprit moto azana lembo azalo ko la brebis à Jacob bien aimé ba simba ka été et atika la kapena ndako ala bate l'Éternel yende mutamemi biso lelo pour te comme bana na ye et ça na batu ebele baso comprendre l'importance na bangote nzambe wazo batela yo kino lelo a permettre te na libumu ya mama siko zala ki bando kibali ayo a permettre te ke batu amokili basalo mabe ya molili mais nzambe wana batela kiyo ayeba kiyo za na projet lui je connais les projets que j'ai formés pour vous dit l'Éternel, non les projets de malheur, mais de paix. Si quand Nzambe wana promettait que le projet ya paix, ayaki ko sala musala ne kulusu po yobika. Berebe na zo bisayo ko banga mo pepe ote koleka. Makasi na biso ezali lo sambo. Na zolo bana mwana Nzambe nyoso bisiko zali to buka mabolongo parce que tonga ba elie koki. Bible lobi na ngai roi apesi mobeko ba pelisa fourner jardin ba yeba ko bwa kamoto nyoso ko gumba mela statute. Mais na kati ya mboka Babylone ezala ki na Shadrach Meshach Daniel est pas là qui wana balubi que bisoto gumba mela kanzambe mosusu te kaka oya kela likolo na se na yebi ke ba santas noso ba température noso o ezo ba ko s'enflammer beneme ezali lokola ba telemisi stati moko ba gumba mela parce que marque de la bête ezali présence ya satana beneme a cause ampleur c'est toute chair parce que il y a celle-là qui porte le sceau du Saint-Esprit. Yango nzamba lobi nanga na bisayo ataba zo yeba ko chauffer fourneige pour que ba yeba ko tsaba loi ebele na zo bisayo biso to continuer to ça peuple to ça fonder Nicolas erreur. Et le secours de Dieu est à Kalikola ba juste. Pendant que Dieu t'a choisi, Nzambe a sali osala élément a commissaire intouchable parce que ce quoi appartenir na gouvernement céleste. Moto ko simba yo azate, quelle que soit épidémie, quelle que soit ba loi na bango. Ba lobi que yo okoyeba comment na sengo te benebe foi na yo ekitate. Nzamba tsunga na réconforter foi na yo. Oza n'importe qui te, oza moi le roi des rois. Jésus-Christ alingaka yo azobatela yo, ce n'est pas en vain atiki yo za la bonne santé. Et na yebi que Bible lobby chaque chose à son temps. Mon peuple est collègue parce que la main de Dieu sont sur les justes. Nzambe a permis à kate que moi na ye aller là. Yango Job azolo banabiso. Je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Na yebe lokomoko notre rédempteur est vivant. Aye pour que aye bisayo que il est vivant. Tika kobanga, la main de Dieu est likolo yo. Peuple congolais et pour na bisayo peuple congolais tika kobanga la main de Dieu est likolo na yo parce que nzamba lobi nanga na bisayo que ozali muto oya pakola ki mafuta benebe David azala ki na kati ya zamba mais nzamba tsunde Samuel apakola ye pa yeba ki bitumba moko ko tellement il y avait un Goliath sur tellement qui mais à cause de l'onction que David avait reçu et cela qui a ko isaye yango na zobonde là moi na nzambe nyoso beneme to tellement na lo sambo lo na kati ya distraction tango koku que peuple congolais ayeba ko réjouir na on nzamba pesa lokola richesse et loko bazobundi cela biso beneme ezali bomengo nzamba pesa et yango na ko bisa chrétien no na mboka no sozali tango koki to telema to lukansambe quelle que soit situation na yoana o solution maele beneme quelle que soit durée nango na ko annoncer yo il y a un Dieu o ya pesa ka solution alors be sikamino bo sukinga na bandi beneme na yebi que tout le monde a ça battu parce que confusion et koti bazoe bateni na kosala bazoe batiba kende wapi mais na ye ko ebisayo ezana nzambe moko wa telemaka soki a telemi ayeba ko pesa solution sika o moto asuki parce que Bible lobi bana Israël ba bimi na kati Egypte ba komi bo so mer rouge nzela
aucun de ça que mais l'Éternel a dit à Moïse yebisa peuple nanga babanga te ba égyptien bozomo na bokomo na bango lisusu te bien-aimé gloire mon côté yakana petra mokilo pour nzambe ay ba komatiso niveau mususu faut kutana obstacle bitumba nyonso eyaka na via mwana nzambe après bitumba wana ezene élévation ya yango tika o accepter ba défi o satana tse liboso mais nazo ko assurer yo moto oyo atsaka kondimane pa nzambe bien-aimé jamais azala conflit nzamba permettre akate confusion et langa peuple na ye yango na ko ebisa yo tika nzambe ya lola banda ko réconforter foi na yo parce que tango ekoki o comprendre que bisika yo zali nzamba mema ki wana na pona amema ki na tsina amema ki pambate parce que Israël faut abima na mboka tata na ye ezala ki na terre promise pona bango lokola kana mais ba ko kota na nukanate il faut ba que na Égypte après avoir ko sala ba nebele nzamba ko bisa bango bo senga biloko pa ba voisin Bobi manongo po tongela ngai na 4 désert tabernacle bako tonga tabernacle na 4 désert oyo banda ko tali sans nzambe kati ya bato Christ est matérialisé bien-aimé na yo ko bisayo même na mboka yo zali nzamba mema ki opuna ezapone loko moko parce que Congo comme tango oyo et to benga ngo jardin comme lieu de délice bisika wapi nzambe alingi aiba ko bimisa makambo asika. Et le Seigneur a continué à parler après beaucoup oyo ezana mosali moko akozo azoya oya comme ma stabilité na mboka na biso ya Congo il sera un serviteur de Dieu il va travailler avec des hommes de Dieu et on a zo bisa ndekonyoso ko landa mokilité na sentiment nango parce que Christ lui-même a boya ki kozwa bokonzi oya mokili satan la seke na ngomba tango ko kinzambe atelmisa bokonzi ya mboka Congo nzamba linga zo sabiso na royaume lokola na tango ba David Nzambe alinga pona un roi sacrificateur. Moto o ko diriger mboka o na sacerdoce pe na justice éternelle. Et mutu wana Nzamba zo préparer na zo bisayo moto nyoso bisika tozali totolema to luka Nzambe. Yango moni na tang oyo Satan akoya pour que a combattre foi chrétienne. Na nzela ba épidémie ya maladie ya ba blocage makambebele Nzamba permettre que ba Nzambe to traverser un moment très difficile. Permet ezaka kapo to comprendre que tanga délivrance koki. Après mo pepe oyo na zone di ma restauration Nzambe ko visiter yo. Et si canon sotozali le beau Nzambe koya bien-aimé au côté témoigner que Jésus-Christ est puissant. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même qu'aujourd'hui il est notre Dieu. Nzamba tsuninga na bisayo kengonga ekoki. Tellement Nzamba ponio na nzela na yo batebele babika. Ko kanga muno kotse ko lala pongite. O ko remarquer que mabe eyaki eningisi fois batebele. Mais Nzamba tsuninga na bisayo. Bien-aimé à tout moment quand le Seigneur a zoloba et l'autre aliboso alingina no olongwa na kati ya bolembo tellement na via le sam na kobonde la nzambe kondima na yo emata vie de prière no emata parce que Christ a zoloba na biso tango bazala kina baye kol na kati ya boîte mo pepa makase ye baye kol bazobanga balamusi abi que Yesu tozokufa Yesu aloba ki mo pepe sila ki me ayebisi baye koli kino tango ina kozana bino bata kondima mukie et bandima kite que mon peuple ko fanda kimya parce que ba bosana ki muto bazala ki na ye bien-aimé na yebi que mwana nzambe ozobanga bisiko zali par rapport makambo zoyoka obosani ozalo kola ba yekoli obazana Yesu mais ba bosani ke muto bazana ye azana makoki ya koloba corona esili eleki ba vaccin ko sale le côté parce que o aza kati na biso bilobi aza munene ko le ko azana mokili to la musa Yesu na prière na biso to lukaye parce que yenda zali kola nyoso na comme na suka ko bisayo que la main de Dieu ezali kola ba yengebeni moto nzamba poni benebe asa mutu assez important de temps souci yo mi mona ko lokolo za tsuna te parce que batu ba isola ka ba tsika kayo famille abandonna parce que amona ozane l'autre côté ba le besoin productif benebe nzamba lokota ko batu babwaki soki eza na mutu andimi yo te mais eza na mutu moko andima yo soki akela ki na lilingi na ye yemo kolbi que toza ressemblance na ye c'est-à-dire osana valeur loka mutu ezakati na yo kolinga te mutu limité vi na yo pendant que mutu akela yo azomono osana limité te yango na lingi otelema o comprendre que tanga ba héros koki na lingi o comprendre que Jésus-Christ est vivant aye pour que aiba ko pesa biso bomoy ya seko o na mokili o a promettre biso succès foi de appel na protection a promettre biso la vie éternelle et c'est loko ba tebele bazuite tellement te soutenir notre président à 4 prière. Bien-aimé,
et complot non so ya ténèbres Nzambe ayeba ko révéler yango et pour que to yeba ko sambela le sambo ne comme mabiso na restauration le sambo ne ko pesa succès na mboka Congo le sambo ko sala que peuple congolais au mona diamant au ba peso na maboko et le diable ayaki ayeko iba le même que la Bible dit le voleur vient que pour voler détruire égorger mais le fils de l'homme est venu pour la vie nalingi tobele la Yesu na bavi na biso na misala na biso partout ozali Yesu azoloba ke nazanzela bomoy moto ala ndingai akweba kobunga te mais pourquoi yo ndimela Yesu mozobanga corona mais pourquoi zobanga vaccin pourquoi s'ajouter non abisio reste en place comme Dieu a dit aux enfants d'Israël les Égyptiens que vous voyez bokomona bango les sociétés je te rassure que Dieu est vivant ako permettre yote oyeba kokoya voilà na lingina sambele sikoto ozali. Je sens la puissance de Dieu. Bien que Mungongo n'engeza battu par rapport à la prière Nazanango, il y a 300 jours Nazolu Kanzambe. Mais la linga qui quand même n'a comme ça message de la part de Dieu. Nzamba lobito bangate parce que tango koki a justice. Il s'appelle Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Lorsque Moutandimi que Jésus est puissant, il y a toujours la pluie de bénédiction et il y a qu'à couvrir Moutouana. Bien-aimé, osana maladie, cancer. Ma maladie sont durables, moi je te rassure, il y a quelqu'un qui a vexé son sang sur la croix en disant tout est accompli. Jésus-Christ est capable, Jacobi qui sont en maladie. Si seulement tu crois. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ceux qui ont dit Yesu Masia, à couper sur le biko, parce que le biko est zaka na kombo na ye. Libanda kombo ne le biko est zate. Naso sambe la beneme na éviter problème les anines na éviter condimano qui ta kina niveau nini mais message o ya réconfortation et pour réconforter fana yo Dieu me dit ko banga talinga kayo atamu kiliba pesio mu Congo makambo ezo simbate l'amour de Dieu et les kinyo sur mu kilio l'amour de Dieu yango ça important pour nous les enfants de Dieu beneme kangama na kombo Yesu a trahira mutote na mona lolenga zwa batu na fulu atombola bango nzambe a qualifié akaba qualifié na batu bazanga qualification de nzamba qualifié soko lobi ke yo koka nzamba ko travailler na yote mais nzamba ninga kaba humble batu ba kokate pour akokisa bango pour lobi kembo ezalaye parce que bilobi akabola ka gloire na motote na zomona ninga nzamba permettre que problème on est sur ce bâtiment il est pour ya la Bible dit il blesse et il bande le plaie. Il a permis que tu sois blessé par la réalité. Tu as reçu des blessures intérieures. Mais je te rassure, le véritable médecin est là. Le Dieu puissant. Na sengo mona tata pe mama moko alandi message oyo. Na sengo la nzambe opambola nde comment sipe mobile. Motonyo so Seigneur andimi ke vina ye na sia mokili oyo. Nzambe e simba me pai na yo. Ni malade, ni mon peuple, ni ngolobi, au pessimisme au consul, la serpent, scorpion, Nicolas, mais limono soit ténèbres, le go sala biso mabete. Nza, croyance na ye lobi que yaza molongi. Nza metsuko ko sa volonté na ye. Au pambola Seigneur foi na ye, e mata amona réalité, oyo nzambe ya makanis na ye zolobi la ye, oyo koleka na vi na ye. Yesu motonyo so bisika lali, na zone di makenkolo na mbeto hôpital yo bikisie. Na zone di mamoto azana bisika pasi, likambezo makambezo simbate na ndako alibala na musala, parsi par la nzambe, azangi bana, azangi eloko mutuya. Nkolo meloko mutuya tosana ngweza yo. Mais quelques condiments et Zoye Bisaye a persévéré. Na zone di ma questionné dans la persévérance et ça na couronne et pesa mela kabiso. Ya o pesa couronne. Wana kombo na kokomi sama. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Tobondeli. Amen. Bien, c'était toujours votre humble serviteur, le prophète Josué Mankumbani. Oyo aela kabino message de la part de Dieu. Na lingi message oyo esunga biso. Quand le Seigneur appelle sa kabiso message, et ça pour que biso to sungama. Voilà, ozana posato solo na yo, oyoka nzambe to sungo na ba prière, ozana likambo moko silisio maele ko stete ko benga biso na plus 243 89 91 268 plus 243 89 91 67
268. Wana okozwa les prophètes boko solanaye donc prier pour nayo nzamba pambola bande konoso bazana poto par-ci par-là na mboka na biso ya Congo esika bokola na biso que la main de Dieu ezali kolona na bino soki nkolo yesu a permettre mikolo ko ya to monana to komela bino ainsi dit l'Éternel na yebi que toza béni nzambe apambola ingénieur Brice na équipe noso ya technique apambola H Media et ba kokende musika wana nkolo yesu akoyeba kozwa nkembo pona musala bazosala merci tokutani na ba émission za koya IHP Media, la chaîne qui vous édifie.